merci Tata Mayangani. Donc là on a ça concernant ko contester ya ndeko na biso Moïse Katumbi Chapwe tozo na vraiment besoin parce que à chaque fois so tozo na élection il faut to poussana tant to uti na élection muto ableki aleki preuve ngelo on azo senga pourquoi pas Martin Fayulu akoyi koya pour basangana ba travail parce que nazo insister que ba poste ezaka poste présidentiel. Ça dit aux gens poste bélo ezaki bakoya ministre intérieur donc c'est beaucoup. Sûreté que peuple surtout diaspora naza sûreté que ba ozwa temps pour ba yo kambela ya ndeko Martin Fayulu na ndeko Moïse Katumbi naza sûreté parce que na kotala ndeko diaspora za libanda je pense que belé bazali pe balimbi na bango kovanda na mboka pe ya bapaya bazana souci faut bazala pa na bango alors na kotala démarrage biso batoza libanda tozomona démarrage au mboka ndenge zui elan ezui à lire wana vraiment na Félix Antoine Tshisekedi président de la République donc je pense que diaspora nyonso zokuta na ye en tout cas nazomona souci na bango souci na biso nyonso ezaka ke mboka e démarrer toza sous na besoin de distraction batata ba maman bandeko wa bolingo mbote na bino lisusu bomoni ndenge tovandi na se na mwana mboka j'aime ndungi lobi tovanda to solo la bien sirma ya politique mboka na biso mbote lisusu mwana mbote ndeko James papa ya Mayangani vraiment na o préféré total la bango mingi po bango nde bakolo vraiment pesa pe bango mbote po sala moi bien na pesi bandeko na biso nyonso ya ba congolais partout dans le monde mbote na bino mbote vraiment partout na bino nyonso sika boza pe ba bonne année à tout le monde. Vraiment batata ba maman bandeko bolingo boki ndenge mwana mboka pesi bino bonne année bisika to bozali ngai pe Patrick Chimanga na par ya Mayangani na Politique TV na kepe na lombango na kopesa bino bonne année bisika nyonso to bozali na banda kuna bino bato bozali na pasi to sengi na Nzambe asonga bino azala pembeni na bino lelo tozali na spécial émission na mwana mboka j'aime ndungi bisika biye tokomeka kolobela mingi sir maya politique ya mboka na biso République démocratique du Congo tokolobela politique nyonso to en général mais mingi tokovandela na ba élection pambate boyebi ete tozali na ngonga maponami bisika biye na mokolo le 20 décembre 2023 ba congolais basilaki na kobima libanda pona kokende ko voter nani akozala président na bango pona 5 ans ezali koya banani bakozala ba député nationaux na bango provinciaux et puis municipaux mpe batata ba maman bande kwa bolingo na mokolo le 31 seni na Denis Kadima basilaki na ko publier ba résultat provisoire ya ba résultat ya ba élection bisika biye bachaki Félix Tshisekedi Tshilombo lokola molongi sima mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe pe sima mwana mboka Martin Fayulu na ngonga na ko garder bino mingi te na kina lombango na kosola lisusu na mwana mboka impression eza ni sur ba élection etisalemi na kati ya Congo vraiment ba impression na ngai ndenge na za sur na lobaki la fois passée vraiment toza ko sepela pour la élection toza ko sepela élection et les qui n'ont calme désordre été malgré moi ba difficulté mike zala qui mais oya munene en tout cas élection les qui malamu pour na ngai vraiment élection les qui malamu pour na yo malgré ba biloko mike mais ezali ko pesa nungu mwana mboka pambate oyebi ke ba élection salimaki na mokolo le 20 décembre 2023 yo lobi ba biloko mike ezali nini po ba congolais ba yo bon biloko mike oyo tozwaki o tomonaki difficulté zaki surtout que ba to déclarer ki mingi ba machine comme ay moi retard ndiango tozaki na ba difficulté wana mais à part wana ba bazwaki toujours moya ko voter malgré tenzwaki mulai mais et comme il ati na suka ke élection salemaki na mbula pe na yebike dérangeaki makasi mais ba bazwaki toujours moya ko koma pona ko voter. Vraiment merci mingi olobi batu bazwaki moyen ya kokoma pe kona pona ko voter malgré bambula na biloko mususu mais makanisi na yo ezali ndenge nini ezali makanisi na yo pambate selon ba résultat ya seni et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso makanisi no ezali nini oza ko sepela nango bi oza ko sepela nango te soko sepeli nango pona nini soko sepela nango te pona nini maloba eza pana vraiment ndeko eloko na olobaki naza ya kosepela mpona baélection ndenge esalami baélection vraiment ndenge papa
Tshisekedi aleki le président de la République, donc vraiment a mérité pour place nae. Donc vraiment naza ya kosepela parce que fallait y inde mutale ka place wana par rapport ya ba temps na ndenge population amonaki quand même marambo ezaki malamu oya salaki. Ozali akosepela ndenge uti koloba tokozongela yango mais nalingi nakende na lombango batata ba mama bande kwa bolingo pona kokende kutuna mwana mboka Jem Ndungi avant publication ya ba résultat provisoire ya Sini Kadima tomona ki mwana mboka Martin Fayulu na mokolo ya le 27 décembre 2023 ezalaki mercredi kolinga ko organiser marche pona ko contester déjà élection ya utai ko participer mais ya kokamwa eza komona ke VPM ministre intérieur Peter Kazadi koboya kopekisa ye eski ezali na mokano na yo selon constitution ministre intérieur ya kopekisa parti politique olingi ko marcher to ko contester o ya sali mbeba ou bien asali malamu. Bon pona ngai na olobake na kawana asali mbeba ti parce que toza na besoin ya kimia na mboka. Nous avons besoin de kimia na mboka parce que tokoki ko continuer toujours na ko ba théâtre politique. Toza suna temps wana te soki tomoni ke mamezo kende malamu il faut to landa nzelo ezo ke malamu parce que Congo eza pona biso nyonso. Donc ceux qui a comme na niveau ya kopekisa yango c'est normal parce que kozala na batu mususu ya mabe ba ko profiter na désordre ko créer ba désordre na mboka e kozala malamu te ko sunga batu te. O bato ba ko bongisa ki yango tant ba ko sala bango ba ko kufa te mais kozala ba innocent comme ba peuple. Alors eza malamu te ba tant que ba responsable ya mboka il faut ba prévenir avant qui est désordre salématé, c'est pour cela bah éviter qu'on passe comme même abiso na litomba muroti. Donc batata ba maman bandeko wa bolingo selon moi na mboka VPM ministre intérieur Peter Kazadi azalaki na raison ou ezalaki droit na ya kopekisa selon ndenge expliqué ezali mituna na biso biano ezali ya mwana mboka mais to remarquer na sima ya publication ya résultat ya Seni provisoire oyeche Félix Liboso Moïse na sima Martin après oya bimi ya mibale selon ba élection ngo Moïse Katumbi Chapwe aboyi tomoni andimite alobi ya kotika la kondima maye Seni na kadima basalite a contester yango asuki kaka wana te akiti na nzela asengi na population congolaise peuple congolais bakita na nzela pona ko protester ko sala ba action nini ezali makanisi na yo sur situation wana malobaze pana. Vraiment merci tata Mayangani. Donc elo na obakisa concernant ko contester ya ndeko na biso Moïse Katumbi Chapwe toza na vraiment besoin de parce que à chaque fois so toza na élection il faut to poussana tant to uti na élection muto ableki aleki preuve année na rotala élection nenge lekaki dans le calme tina nenge leki ba publier to monité que bakati muto internet c'était bakati ni internet na Congo batutu bazalaki tozaki ko kolanda ngo partout tozalaki. Alors na moni est importante pour ceux tozozonga na ba ko contester wana yango na uti ko loba siko ezo bomisa toujours batu bazo kufezaka peuple azana besoin changement. Bango ici bazwa déjà ya bango esengela bazo vivre bien mais biso toza na souci que il y a démarrage ya mboka ezo mema biso te ke poto ke na ba désordre. Alors par wana lo na roloba lisusu ke zaki ce qui c'est vrai que bandeko na roloba ndeko Martin Fayulu ndeko Moïse Katumbi Chapwe si c'est vrai que baza na souci ya mboka na pourquoi pas basangana pour ba travailler ensemble na bandeko nyonso ezala IDPS dans l'ensemble ba on se va travailler pour na robongisa mboka mais na kotala ezokoma lokwa neti batu bazo welela ka pour bazwa gâteau na bango mais ce qui c'est vrai que eza pour na souci ya peuple ba poste ezebele ba ya ba travailler ba sunga ba tia ba maele na ba poste nyonso poto kumba mboka kende malamu pour bango nde baza autorité oyo ba yebi politique ninga ezotambola bango ba ya ba sangana poto kende direct. C'est ça. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo boki ndenge mwana mboka azali ko répondre bino na bwanyana mayele selon ye pambate azali droit na ye lokola congolais toujours na même rythme
mwana mboka tomonaki lisusu kaka Moïse Katumbi Chapwete tomoni lisusu mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo abimaki 3e selon ba résultat provisoire ya Seni yepe koloba aboyi ya lobi bino bozo sala ba aventure alobi kadima na Seni basali ba théâtre ndenge ya kobengango pona konomende ko Chilombo liboso yepe asuki kaka wana te asengi pe na population bakita nezela pona ko protester boko banga te mwana mboka. Vraiment, soko landi ngai ndeko papa ya mayangani na uti oloba on toujours awa ke ezaka même analyse na uti osala pona côté ndeko na biso Moïse et c'est le même yango pesa na kaya ndeko Martin Fayulu soki na mekinda meka kozonga mwa mukesima na otala Martin Fayulu azalaki quand même azalaki na population ezalaki na sima na ye nazasi avant l'élection elekaki ya 2018 alors mais sikoyo et après wana peuple abandaki koyeba te aussi ça kende pas Félix Tshisekedi ou bien zonga pas Martin Fayulu parce que bango bazalaki bana mboka baza bana mboka alors tant que ko remarquer que likanisi ya ndeko Tshisekedi eza malamu o biso peut-être bandai ko prétendre to moni on dit mais to moni que o biso bandai ko kanise ko zala mabe mais to moni que ndeko azo mema biso na voix malamu ngelo on azo senga pourquoi pas Martin Fayulu akoyi koya po basangana ba travail parce que nazo insister que ba poste ezaka ka poste présidentiel ça dit aux ans ba poste belo ezaki ba koya ministre intérieur donc c'est beaucoup o ezaki même ba premier ministre pour na ko travailler pour na mboka. Pour tous un souci de moquer démarrer, tous on a besoin caractère pour la combo ya mutumo a besoin face à la président. Est-ce que ils ont aboutir biso anime? So déjà tous vu déjà voir malam pourquoi pas tout continuer? Alors peuple oyo lelo ya congolais à comprendre que tous ça ce qu'on a souci à démarrage ya Congo. Tous ça ce qu'on a tenté à kotambola na banzila parce que na kotala boye nga jusque là ndenge na la gipe na Congo wana na komona selon makambo utsu koleka kuna na so mona to en opposition parce que opposition déjà kufa depuis kaka mariage ya FCC na mariage ya FCC cash et katanaki na mon opposition ezala na lisuté opposition ezate donc Félix Antoine Tshisekedi aza la majorité presque batutu baza simanae ligne ya raison ko zomona même ndeko Martin Fayulu ata bengi batu libanda ezo remarquer que batu baza mingiti donc toza toujours kaka na mutu moko. Merci mingi mwana mboka pona biyano na yo mpamba te ba congolais bazali kolanda yo ndenge ozali koyanola bango na patience nyonso pe na bwanya mayele mais na part ya ba congolais o bazali kotala biso partout dans le monde na lingi kotuna yo pona koyeba est-ce que peuple congolais akoyoka mbela ya Moïse na Martin Fayulu pona ko kitana nzela pe ko protester yo makanisi na izani? Vraiment naza sûreté que peuple surtout diaspora naza sûreté que ba ozwa tempo ba yo kambela ya ndeko Martin Fayulu na ndeko Moïse Katumbi naza sûreté parce que na kotala ndeko diaspora za libanda je pense que belé bazali pe balembi na bango kovanda na mboka pe ya bapaya bazana souci fo bazala pa na bango alors na kotala démarrage biso batoza libanda tozomona démarrage au mboka ndenge zui elan ezui à lire wana vraiment na Félix Antoine Tshisekedi président de la République donc je pense que diaspora nyonso zokuta na ye en tout cas nazomona souci na bango souci na biso nyonso ezaka ke mboka e démarrer toza sous na besoin de distraction. Merci mingi mwana mboka olobi toza sous na besoin de distraction te menalingi kotuna ozali kolandela maya politique pona ngonga mulai yebisa biso na République démocratique du Congo est-ce que tozalaka na parti politique moko yiko koloba ke bango nde bakolonzela ke soki bango balobi ke non peuple bobi mananzela peuple babimi nanzela et soki yo yebi ke tozana parti moko ya bongo kombo na ngoni en tout cas ngai na kotala boye nazomona parti politique oyo ekoki kobimisa peuple na nzela en tout cas nazomona ti namoni na ngate parce que peuple ango lelo boye so na koloba ke kobimisa na sens nini peut-être baye baza na pouvoir nazasi eza pouvoir o ezo sangisa IDPS esangisi MLC esangisi ANC peut-être bango baza na puissance wana parce que bango baza majoritaire
c'est bango ceux qui ba mi koloba que problème boza bien te comment que peuple a voté ma parce que na intérêt nini intérêt ko za parce que ba monique peuple a mona que bolimbo bouleverser programme oyo président azotambola na gouvernement nae mais na kotala ka koloba na zo ba parti mususu lelo ezoluka ko bimisa ba nzele ko za la passe na temps eza passe parce que baza majorité te parce que clair et monani na ba élection. Merci mingi mwana mboka toujours na part ya population congolaise to peuple congolais besika tout ba kotala biso est-ce yo komona te est-ce que ce qui peut babimi na nzela pamba te Martin Fabna Moïse bazo senga ke Denis Kadima annulé ba élection ba ko kité ko zo ba réponse na ko bima na nzela ba ko ko bima na nzela Denis Kadima tala lobi bon lokola babimi na nzela na yo ke libino annulé na pe ba élection sto bandeli est ça possibilité ce qui possibilité pour nani. Bon, il y a liboso na répondre soko bi soki ko koza soki ko iko na zolo ba bien soki ko koza la possible bon soki ko za la possible ça clair soki ko za la possible ba ko banela ba élection mais je pense que koza la humiliation pour na bateau bazuité mais balingi ba banela sous ba élection soki ba bandele koza kutu plus parce que na ozonga boindeko elo mozo bosana ke biso na ba diaspora biso ba diaspora awa tous on précisément en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, au moins pourcentage de président ya président Ndenge Bimaki. Ezaki likolo mais ce qui ezalaki ke ba ambassade etindaki partout au la Cape Town peut ba voter. Oui ba Cape Town sous ba kende mais ce qui ba tindaki Cape Town voter ou bien ba tiaki sous ba bureau de vote sous to na Durban, je pense que président Félix Antoine Tshisekedi danyaka koma même atteindre à 100%. Ou 98% na koloba mais le col ça écoute ba souka ki kaka na jobu il faut voir comment Pretoria quantité ya batuni baza kuna na ndambo pe bazwa ki moya ko kende donc ozo mona que même so ba bandela ba élection surtout au tien diaspora naza sûreté que ba ko gagner Félix Antoine Tshisekedi déjà mois passe. Merci mingi mwana mboka pona biyano na yo mpamba te batata ba mama bandeko wa bolingo tozoko ba molo na kati ya émission na biso ezali émission spéciale ndenge bomoni to ambi mwana mboka Jem Ndungi o azali ko manyolela bino maye ya politique mboka na biso République démocratique du Congo mboka ya Lumumba mboka ya Kasavubu mboka ya Mzee Laurent Désiré Kabila yebisa biso mwana mboka selon yo ba innovation nini Denis Kadima amemi na seni par rapport ya ba seni aussi leka vraiment innovation on a la moni papa nani ya Denis Kadima memi ya liboso eza vous pouvez voir que a sali effort ba machine ezala na ba coin nyonso ezala clair et en plus à sali que organisation ezala bien à sali que organisation na komona ngo ezaki clair ba bongisi biloko esengela ki ezala na place pour na repasser ba élection alors na moni que abengisa ki mutu nyonso même na opposant o lelo bazo contester ba bengisa ki bango bazala ki na to mona ki réunion bazala ki nango bango nyonso na président de la République en place bango tout bazala ki wana je pense que bazala ki d'accord na mamunyo so bango ba mona ki bango bazala ki mieux placé au mona mamunyo so ezala ki na comment ça qui organisation mais na habité ceux qui le organisation ezaki organisé bien te na oyebaté pourquoi mais ngai pour na mona que tout ezaki bien organisé na même rythme na meka kotuna pe musuka mutuna pona kwa achever wana selon yo ceux qui to sali comparaison il y a ba élection ya Denis Kadima 2023 contre élection en 2006 2011 2018 élection ni ezali malamu koleka et pona nini mais élection l'équipe malamu eza ya 2023 pona nini d'abord biso ba diaspora to voter biso ba diaspora to voter pour etikala jamais ko salema to tikala au mona te depuis l'élection ezala to mona ke diaspora voter donc yango ezolakisa ke c'est ni a sali organisation ni malamu parce que bangi na été parce que ezali ko banga pona fraude ou bien nini ba fraude ba bloc ezaki ngeke ezala mingi angaka meka na diaspora te po ngaza ngalo bakana contrôle na ngoti mais ti a sali yango c'est parce qu'azaki sûr que non biloko to ezaki bien organisé pe ndeko yo mona sur Hollande biso surtout na diaspora moni France Afrique du Sud moni partout comment l'élection l'équipe calme yo ki ata machine mo te ba panzi donc nion se ezalaki dans le calme mutuno sa sali calme baluki a zone alors tolobani pa na ngai yango ezaki vraiment les élections moko eza vraiment meilleur.
Merci mingi batata ba maman bandeko wa bolingo boyo kindenge mwana mboka selon ye alobi ba élection ya Denis Kadima ezali malamu koleka ba élection mususu mais mwana mboka toujours na même rythme ya mituna to kotuna yo mpe yoko ya nola biso sirma ya politique mboka na biso selon constitution mboka na biso epesi na bato oyo bako contester ba élection ndenge élection salemi soki osepeli na maye seni a salite constitution pesi batuango 2 jours ya ko saisir cour constitutionnel pona ko funda seni na président na yango neti par exemple ndenge mwana mboka Denis Kadima a proclamaki ba résultat provisoire na le 31 décembre 2023 le 1er janvier 2024 eza férié bazalaki na 2 jours le 2 janvier na le 3 janvier OEC leki mais to monaki parmi bato ba chaki ba postilaki parmi bango mwana mboka Théodore Ngoya kendaki na cour constitutionnelle pona ko saisir ko funda Denis Kadima na seni to monaki pe mwana mboka Pasteur Ngala Sikokene mais mutuna na biso zali akutuna pona koyeba pona nini te mwana mboka Martin Fayulu Madidi na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe pona nini te bango baki pe na nzela normal au constitution esali ya kokende ko saisir cour constitutionnelle po ete ba loba oyo bango bazana ngo posa bango ba boyi ko kende na cour constitutionnelle ba préférer ko kende na nzela pona nini ba boyi ko kende na cour constitutionnelle ya na kotala ko limbola na mukuse ndeko eza clair parce que nyonso mboka moko te tambola sa mibeko mboka nyonso etambola na mibeko na ngo ndenge batiaki mibeko wana balwa nyonso wana ngo ezolobaki après wana so bomoni clair te fo bozonga na cour mais soki bango bakoma ikuna te bazo prétendre ni bao bakendaki bake ba vérifier kuna nde place za tokoye batango bino bofundi bako vérifier batala tozonga na ba fichier électoral total si c'est vrai que marambo bino bozo déclarer ça bon mais bango so bazui moi te si baza libanda loi. Donc moyen vraiment peuple à landa bango ezate ceux qui ba bi baza sur na mambo bango basalaki ou bien na élection ndenge les gars qui bazwa qui fallait toujours bazonga na loi ou ezoloba manakati ya mboka. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bandeko bolingo selo mwana mboka boyo kindenga répondre na koki ko bandela tema ya repo a ebisi bino déjà mais toke lisusu na motuna mususu mwana mboka selo mibeko mboka na biso République démocratique du Congo et sengeli na cour constitutionnelle na ndenge to calculer sengeli cour constitutionnelle a confirmé ba résultat provisoire ya seni na mokolo ya le 12 janvier 2024 pe akoki ko boya ko confirmer yango akoki ko annuler yango pamba tezo dépendre na appréciation ya juge soki amoni ke mapona misalema ki malamu seni apesi ba provisoire résultat provisoire malamu ako confirmer yango soki amoni ke non seni asalaki yango malamu te nungu ko yima to nyamu za na kati akoki ko annuler yango selon yo to c'est la cour constitutionnelle annuler ba résultat ya seni to a confirmer yango neza makanisi na yo. Mais c'est clair parce que na makanisi na ngeza clair que tokozela ku yende muta opesa biso ya no so ya bika nile to bandeli te so ka bika oni anile te akotala par rapport ya élection ndengele ki parce que élection so que l'équipe bien ba ko vérifier na ba fichier o ya gagner pour faire l'équipe muto a gagner so que za ki faut yende muta koyeba ako vérifier tous ces abongo ta ko ni so ni to bandeli te place na to ko tala est-ce que bayo ba lo ba ki bazwa ki est-ce que ba rozwa so ba bandeli c'est ça et là on a koloba yango wana donc na ka wana na ko koloba te na za pas eza difficulté na lobaki eza difficile na lobaki banile ou bien banile ti cour ye mutaza bien placé wa. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bandeko bolingo na banzi ete bozali koyoka ndenge mwana mboka azali koyanola avec Boigna pe Maele et puis très à l'aise mais mwana mboka motuna tozo kende na suka déjà presque tozo chité déjà motuna avant motuna ya suka et yebisa biso et sengela ki seni et publié ba résultat provisoire ya députation nationale na députation provinciale na ba municipaux na mokolo ya le 3 janvier 2024 oyo eleki kasi